esengo mingi ko retrouver bino sur na plateau ya Tindika télévision ndena lobaka toujours chaîne idéale melaka bino ba actualité na temps oyo esengeli kimia régné encore une fois de plus na mabota na bino mokolo ya lelo toyambi mpona bino mwana mboka Afrika kasi na version mosusu oyo amemeli peuple congolais lisolo ya bavente baparcelle baterrain mpona investissement na bino na pêche et élevage na souci kaka ya kopromouvoir na baactivité ya kotombola kita ekolo na biso sans plus tarder napesi mwana mboka mbote na yo mbote mama journaliste boni santé boni misala santé malamu na ngolo ya nzambe napesi pe bainoso bazolanda biso mbote na chaîne Tindika tata Afrika na bino bomesana kolanda mingi yeyo na ye parce que naza na message moko eza vraiment profond parce que bato ebele baza na posa ba découvrir que na kati ya RDC ba kokosa pe ba projet na bango loto mona ba projet belé ya ba ferme ba projet lelo ya kolona ba pêche agriculture eza ba projet mona kati ya mboka balobi eza ba dans ba projet moko o eza de base o isimbi mboka na biso mais eza na bandeko na biso mosusu pe baza na libanda mboka baza pe na posa ya kosamisa na kati ya mabele na biso mais bazozanga opportunité ya kozwa ba mabele to kozwa ba zamba parce que ba ferme na bango kobokola ba ngombe na bango ba meme na bango nde na yaki na lisolo wana pona ko aider bango yango lelo naza awa na kata chaîne ya Tindika. Voilà, merci to ebio na bakisi ba musu ba benga nganga obisaka batu obisaka batu ba chance soki ni sopi ya solo sopi ya lokuta etalika kabino lelo yeli solo musu kasi tozonga mo muke misala na yo ndenge olobaki ezali kokene ndenge nini pamba te tomoni mbala oyo eli biso bafoto ndenge nini bamindele baye kosolicite yo na kata kaka ya soutenance mpe lisusu ndenge osalaka misala na yo wana bafoto ezali kodefile ndenge nini misala oyo osalaka ya recherche ezali kokende avant tokota na mama likambo na biso mokolo ya lelo. Merci mama journaliste musala nanga ezokende kitoko kaka ndenge peuple congolais yebeli ngai ke naza chimiste de royaume Congo ba produit nyonso tout eza déjà normal awa kala te déjà biloko déjà bato baozela ngo na ba France na Allemagne dans ba pays nyonso tout o bazali kopesa ba mode à plan na bango ndenge ba santé ezaleli déjà bakisi nyonso doit tosali kala te ezokomela bango na bamboka nyonso mosala ezokende bien nayaki na bafoto mpo TV na lobata nyonso to eza radio te naza na bato oyo naza koencadre na misala oyo tosala tomesana mingi kokende bazamba toza plus de 25 personnes yango mona nayaki na bafoto mpona kolakisa ndenge tosala misala mpe bandeko oyo bazosoutenir ngai na evre oyo nazosala parce que kokota zamba yo moko oyeba te ke kisi oyo kobuka oyo kisi oyo kobuka oyo te tokabwanaka misu bake na ngambo wana misu bake na ngambo wana mais mpona kaka kolukaka bakisi oyo peuple congolais aza na posa nango mpo abika yango ozomona mosala na ngai ezokende malamu omona bamindele baza wana na foto bayaki mpona kosoutenir nga mpe mpona baevre na ngai naosala nabetaka mbela ntango nyonso ke mosala oyo toosala soki biso mo bacongolais toza na susi ya kotombola mboka na biso ntango tozobeta mbela bato basungaka bato toza na posa na bango basoutenir biso mais soki bamindele bauti na mboka na bango baye mpona kotalaka ete misala oyo ngai naosala ezosepelisa bango ebongo biso moko bato oyo toza na kati ya mboka toyoka kaka oyo toza mpe na babosi toza mpe na bato basoutenir misala toza na bato ya mawa mais ngai nabetaka tolo te na nabetaka mokongo mpo tokee liboso nazoluka bato oyo basouteniraka bato afeke tosala baproduit ebele eke le monde entier bato babika nde yango moni naye na bafoto wana mpona baexemple ya komona bato naza na bango mpe nde nakendaka zamba na nga nazokende zamba na pasi na bato okende na bamoto donc soki okei botiki bawana boye kozwaka bozwi baoyo bazoya donc tosala bon parce que kisika ebima mpo bato kaka bazwa lobiko mais nazosenga soutien mingi epai bakonzi na biso ya mboka basoutenir nga naza na posa kobikisa peuple congolais na maladi nyonso mpe naza na posa koencadre génération oyo baosala koluna ke babanda kosala misala moko oyo eza métier moko eza naturel koyeba bakisi oyo eza baplante naturel ndenge etretaka bato naza na posa nazala ntango nyonso to mpona koforme bato basoutenir misala oyo ezosoutenir ke peuple congolais akee liboso. Voilà masolo ya namoi déjà na mesa baaxe de vente baachat banini eza nini na lisolo yango bon lisolo oyo naye nango naye na bamikanda ya bazamba parce que bato na bachef coutumier oyo baza bakolo mabele bamonaki ke ezosenga bapaya mpe oyo bazotala bamboka bapaya
baya kosomba ba terrain basala ba projet na bango parce que na cadre mboka babiki agriculture élevage na pêche et yango ezosala ke bato basala ba mazipa na bango basala ba ferme na bango basala ba bilanga na bango yango moni ba soutenir idée wana ya chef de l'état ba pesinga opportunité ya koleka na chaîne tindika pe monde atier lokwa balandaka chaîne wana oyo asepeli ke azwa parcelle na kati ya Congo awa mikanda yango ezali ya ba parcelle osepeli ke ozwa zamba ferme n'importe ba étendue oyo lingi soko lingi ba combien d'hectares wana zotalela yo ba mikanda yango ya ba chef coutumier oyo tozomona chef coutumier oyo aza na Kimpolo apesi mokanda na yango wana mpona kosomba bazamba na mboka na ye oyo ezali ba acte de vente ezali ya bato oyo baza na bazamba na bango mpe baza na ba parcelle na bango baza na posa moto nyonso oyo aza na posa kosomba batia yango avanda eza na commune nini ba parcelle banini masolo eza na commune nini bazamba eza na commune ya Ntsele commune ya Ntsele seke tozoloba précisément pour telekela tikuna oui toza na commune ya Ntsele jusque tozaka pe koto kizenga sombi bazamba na ye awa na buma donc soko komi na buma wana bazamba ebani na buma tokeiti na mboko bazobenga awa babenga Kimpolo na Kinduti ba chef coutumier wana bapesi biso bamikanda zamba ngo ya combien d'hectares ya étendue ya ndenge ni superficie eza zamba eza munene eza zamba te me bazamba soko lingi ozwa 40 hectares 50 hectares pour ça ba projet nous biso basomba bazamba kuna basala ba projet bakazia bamiso balona bango babilo baliaka pour di bon osombi zamba ane komi pona libela bamikanda na basaleli yo batina kombo na yo zamba na prix ni zamba na combien bon ba prix ya zamba eza ba prix moko eza donc tout ça lango bon pona ko aider peuple congolais ya prix moko abordable bah, donc oui. les bazo sinalinga inbox benga ozwa prix donc au bengi ozwa prix moko ya c'est ya bien parce que ils ont permettre mutu nyonso to na ferme na parce que na Congo toujours aga ba cause baza na ba ferme mais ok peuple congolais nyonso surtout aza na posa pe asa la ferme na aza capable ya kozwa zamba ne ba chef coutumier oyo baza wa soki oye ba repesa prix ya zamba eza prix moko ya mokie pour na faciliter kosoma ba hectare ebele ndongo lingeli olingo sa ba mazipa ozwa kota ba jardin kota mai olingo sa ba plantation oyo ya ba nzete ozwa na kati sobe kaka yo et sobe na zamba eza na ba prix différent zamba za mwa likolo et sobe pa za na mwa prix na yasi donc no beta mbela moto nyonso oyo aza na posa zamba ozo na posa 3 hectares 2 hectares ozo na posa pembeni na nzela ozo na posa za kota mai ya munene balaki machubu ozo na posa koto ya ba mai ya mike mpona osala bamazipa edépendre na yo bon siko so moto alingi asomba yebi na ye biloko wana te maziba boza na lisanga moko baespere balonaka basalelaka bato équipe moko eza to ndenge donc omoni bafoto na ye nango mpona kolakisa ke toza déjà ensemble toza na baingénieur bato baosalisa soki zamba osunga tokokende na bino bomona baprojet oyo bato basombi da bazamba bazosala mpe nga moko mpe nde naza boye mpe naza mpe na place na nga mpe nasaka misala na nga nalona mpe de 200 avocat oyo naloni yanga moko donc misala ya zamba ezotombola mboka na biso yango ezopermettre bakonzi ya mboka balobaka ete motu nyonso oyo asepeli kosomba concession na ye mpo asala misala na ye ya pour di bon olo na baavocat na yo olo na banzete na yo neti ya bamanga otia basafu otia bambila ezodépendre na yo banyama bataba bangulu basoso donc wana kutu donc baprojet wana yango bato bazotelemela makasi vraimen mpona kosala misala wana neti bangombe parce tozali bazali bato babokola bangombe babokola bameme bantaba donc élevage nyonso osa mpe nana bato oyo baza basoutenir misala wana bazali natala bato basala bamazipa bato babokolaka bavétérinaire bazali donc soki oza na mposa kosala baprojet benga bato wana tu oyo basalaka baprojet bazali omona make misala na ekende ezala nde exagéré te pamba te basiko basi baya mingi o biso tozolonela o biso tozosala biloko yango ebimi nango te bon soki omoni basiko babimi ebele parce que mokili oyo toza nango toza na bato ya malamu toza na bato ya mabe soki omoni moto ya malamu okwei na moto ya malamu soki yeba vi na yo mpe changer na ngani naza boye bato bayebi nga naza naza responsable mpe naza chimiste de royaume congo naza nanga mponda bamakambo oyo te me makambo oyo bachef coutumier bapesi nga yango parce que bayebi ke ngai naza moto nasala baprojet na nzela na ngai bato ebele mpe bakozala sauve donc ya kosala baprojet na bango yango moni bapesi ngai bamikanda ayo eza ya bachef coutumier eza baacte de vente ya baterrain donc tv
ezali radio te mpona kolakisa bato ke oza na posa osomba zamba na pour di bon nga naza boye natasi chargé okuta na bachef coutumier bakolo mabele bazali. Faut expliquer bien osombi zamba eza na bato bakosalela main d'œuvre bokoyokana kaka zamba etikala yo pour di bon. Bato baosalela main d'œuvre baozanga te na bazali parce que nga mona aza na bato oyo tosala bango baprojet bazali baosala bamazipa na bato babokola babibwele bazali na bato basalaka bapaka ya bangulu kutu eza te ke osasoni kutu tosalaka système tozwi banzeli tosali paka ya bangulu soki nzambe asungi tokokende bomona misala oyo mpe biso tosala omwe mpe bato oyo mpe bakopesa baexemple oyo basombi daa baconstitution na bango bazozwa bato baosala bango bamisala bazali yango moni ngai nazalaka mingi na susi ke baafricain nyonso oyo baza na kati afrika fo babénéficie parce que babenganga tata afrika pamba te soki nai na makambo parce que naza na mposa bato nyonso oyo baza na mposa basala baferme na bango na kati ya rdc biso bazamba na biso eza misika te eza na kati ya capitale donc otambola kaka mokie na transport eza ba 60 km ba 100 km okomi na bisika oyo nga na oloba na capitale donc soki ozobokola bibwele wana aza na valeur makasi koleka bato bazotanga baprovince ya misika donc yango mona azobeta mbela baferme ezali oza na mposa osomba combien d'hectare oyo oza nango mposa ata 10 hectare 30 hectare eyedepana na yo na mpe bamakala ezobima bazamba wana basalaka bamakala basalaka babilanga manioko surtout babilanga wana donc mabela kuna eza nano basalela ngo eza nano vierge donc soki oloni linioko omona ma linioko tala minene masango ebotaka na lisango moko ezobota 3 masango na nzete moko nga mona alona masango eyebota na nzete moko 3 masango so moto nyonso aza na mposa asala baferme na ye asala bilanga na ye eza dispo mpe nzela eza polele nzela eza kitoko parce que eza na capitale okoti ya tracteur na yo esalelo bamisala na yo facile voilà wana ezalaki mpona bazamba banini ebongo sikoyo mapango en tout cas wana préfet esengi toloba mpona omona ba $500 awa déjà baterre baterrain banini bongo mpona mapango ezali ndenge no mapango kutu awa eza deya na kati ya capitale eza dispo omona baacte de vente eza awa na komi na ntsele na kimbantseki na Kimbantseki eza na Kimbantseki oui eza na Kimbantseki donc Kimbantseki eza na baparcelle oyo ezaki ya minene soki oza susepela ke ozwa place no ya bien otonga ndako no ya étage otya donc baaffaire na yo misu batiaka bamisu baotya bahôpital bamisu baosala makambo donc ezali bandako yango eza na baprix moko eza ya mikie $500 donc nga moko ne eza boye oyo eza baprix oyo eza kombo na ngai yango nga moko nasombi zamba na ngai nasombaki wana prix ya $500 mais erumeli donc oyo eza zamba oyo eza terrain te pardon oyo eza zamba te oyo eza terrain eza terrain mais soki place osombi eza te ke lokola neti ke bato batonga te eza terrain lopango me yo osomba esobe na yo parce que eza na capitale osombi esobe na yo olongoli matiti na yo otie bandako na yo parce que eza na capitale otie angare na yo nga mpe baborne na yo so mpo osala baprojet na yo otia hôpital otia pharmacie na yo otia baactivité na yo osepesi mpo otia ndako na etage mpona kovanda eyedepande na yo mais eza awa na kati ya ville ya kisasa eza na Kimbantseki yango oyo donc bamapango eza ebele mesure nini 10 sur 20 sur 20 sur 20 awa nga nasomi awa ezali bakomi a yango ezali 20 sur 15 20 sur 15 eza wana ezodepande na yo moko ndenge makoki ezali ok donc chef azali wana mpona koorienter mutu nyonso aza intéressé mais boleki par Afrique il va vous conduire mpona ntina ya kozwa mpe baterrain mais ezalaki escroquerie te oyo batekelaki mutu bazongisi batekelisi mutu mpo makambo oyo mingimingi bana poto baza victime nango omoni bana poto bayebi nga bakisi na nga nasalaka ebele baleka na baémission baza na bakisi mosu omona moto ameli boye eloo mo te bato ebele bapesi nga barapport ke bato ebele bazoleka na bamédia ebele bazwi bakisi ebele mais esa bango eloko te boso soki ozoleka na média osala kisi no eyesala eloko moko te sikoyo litomba na yo na vino eza nini ese bato oka baomela bato bango basilika wana vino oka bango wana ale bamosusu baomela siu te ok bato soki moto wana ameli abiki aza capable akobisa baninga ndenge naza boye nabeta nanga so tolo te aya nazoloba bongo parce que bato nyonso bayebi ngai na tindika mpe bayebi ngai na bachaîne misusu bayebi ngai kende makambo na ngai to ezalaka ya vérité mpe ya lokuta te voilà tozokita vraiment na entretien na biso ya mokolo ya lelo na sango ya bazamba na sango ya baterrain bozali kotekisa moto nyonso aza intéressé na likambo oyo asala ndenge nini mpona kocontacte yo vraiment moto nyonso oyo aza na mposa azwa zamba limero na ngai nazopesa yango parce que soki obengi ngai nakopesa yo badirective ya bien
parce que nga moko naza boye naza moto na simbi charge ya makambo wana nyonso ba chef coutumier ba hôtel nga soki pe ozala na bato oyo ba kozala pona ko vérifier bazali nga naza dispo ba koya to kende ba moni ba place ba moni ba terrain na bisika mai na isobe na zamba ba place ezali ya minene ba terrain pa ki matière eza dispo ba mapango ezali na mbongo mo ya mukie ozwi terrain na yo donc nous avons ba $500 déjà aujourd'hui à terrain na yo donc à partir donc 500 mata donc 500 mata ko certifier ba tout ka 500 donc 500 mata et ça dépend na ndenge à terrain oyo lingi so le dit que na posa nazwa 40 sur 40 ya na prix nango o na posa nazwa que 30 sur 20 ya pe na prix nango so posa na posa 100 sur 100 et dépend de ka yo mona bozina yo mais et bandé dia ba prix wana $500 mata donc ils ont na carte capital na Kimbateke. Voilà numéro de téléphone. Numéro de téléphone est 04 plus 243 85 25 31 725. Numéro on appelle ça WhatsApp. Vous avez le numéro monsieur sur RTL plus 243 99 76 21 449. On est RTL. Donc ceux qui ont benginga au rejoindre facile 085 pour nabi bato bozana kata kisasa 85 25 31 725 numéro nanga ya Orange, il y a Orange pardon il y a RTL 99 76 21 449 ce qui benginga au joindre ko ça fait RTL ingénieur Mike à côté la biso ngo déjà wana de ce qu'on a besoin azwa numéro na yo akomona ngo na affiché na ba écran na biso voilà vraiment to komi na suka traité na biso to retenir nini moi de loba suka na ba deko nyoso ba ozwa libaku ya kolanda yo. Merci maman journaliste nazo pesa nano mbote na ba nyoso balanda biso na chaîne na biso o ba yebi tata Afrika etake tata o atana succès ba africain soki na leki na makambo oyo eza pona kopesa mbela mutu nyonso oyo akozwa message apesa mpe baninga na ye mbela oza na posa osala baprojet ya mais koko bandela po eza émission ya mapango na baterrain okotisa mpe mosala nde osalaka mo bakisi mo banini ntan mosusu bato mosusu babungi déjà te bato bako kobunga te bakisi nyonso to oyo bino bozali nango posa parce que nazwaki déjà badirective ya bato nyonso bato na posa bakisi déjà napesaki déjà ndakisaki bakisi daa nasali awa kala te tokomela bino déjà bisika o bosengaki bosaki ba devis na bino bakisi na yebi na bakisi nyonso to o bosengaki deja na sali ezali ya bato nyonso o bazana ba maladie nyonso bakisi ezali da nyonso yo boto na kati ya France oyebi déjà na tinda da bilo na kati ya France na Paris papa nono na monier na pesio mote papa nono le grand Moïse mobali ya mama Gigi Mbengi pe papa ya bana biso bébé na biso bébé na biso Chiriel na bébé na biso mosusu tozobenga na kombo ya donc napesi Myriel mbote napesi bana wana mbote mama Gigi pe napesi papa Mbengi na Allemagne mbote yo moko le grand nono napesi mbote pe napesi Kabose musicien na biso ya Weranson o azali moko leader lelo napesi pe bambote parce que ça la pe bakisi nanga napesi pe les grands artistes napesi mbote bisiko zwami Jordan Kuzu musicien munene napesi mbote bisiko bozali na kati ya Paris tata Afrika yeo na yeli bino ba solo ya ba ferme bino bato bozana posa ko sala ba projet minene take bino boza ba boss masolo ya ngwana na ye nango à part bandeko nyonso o bazili bakwa kolanda biso mbote. Voilà, merci Tokomina Suka ya entretien d'absence mokolo ya lelo. Un grand merci au docteur Aimé Mungomba depuis Allemagne. Grand merci Nayo par rapport à ma soutien, ma prescription médicale, ma conseil, ma versé. Merci Nayo, papa Aimé Mungomba depuis Allemagne. Grand merci. Également à papa Jean-Luc depuis Londres, papa Joki Kumanda, salutation spéciale à vous, Tokomina Suka, un grand merci. Dans le montage, tout ingénieur Mike Luzaya, de la Sima Caméra, Biumboui, Tosuki, Tokuten Mukokoya, un grand merci. Bye.